kokuna non papa maman Olangi akufi bano bazo comprendre akufi pe na nini nini memi maman Olangi na liwa maman Olangi akufi na nini tozo kana mno papa Max je crois célébrité succès gloire ezali éphémère. C'est vrai, maman Olangi akufi, maman Olangi azali lisusu na bon moité. Mais tozonga d'abord na liwa ya papa. Zalaki wana pona kolila papa puis samedi tokendaki kotika ye kuna na mpasa na commune Nsele na résidence familiale na bango 2 jours seulement. Maman Olangi akufi. Mais pour na bato bel ba komona ngo lokola akufi ndenge nini ezandenge mais moi comme on a porté le choc kouana. Et voilà que juste après enterrement, même ce côté lui-même, les années européennes, en tout cas, ce que les images, les cas na TV, tout ce que peu comme maman Olangi, même na image. Liwa papa na maman Olangi, ça doit nous enseigner. Vous comprenez que ce que vous allez pour na mbongo Alvin, ce que vous allez pour na bozu Alvin, ce que vous allez pour na richesse, ce que vous allez pour na mituka, ce que vous allez pour na voyage, ce que vous allez pour na mbongo. Papa na maman Olangi ba kokufa te hein alifika pona la mbongo papa Olangi yo kokufa te suzeka pona mbongo maman Olangi yo kokufa te suzeka pona lokumu tu sais eza ministère combat spirituel wana c'est liwe bangaka armeta liwe bangaka ba garde corps te liwe bangaka papa oko lengisa nga lokola mutu mais oko lengisa liwa te liwe ya papa na maman Olangi été ya biso papa été namo été ya biso vous imaginez maman Olangi akufi na bonzambe lola ezofuta bien aimé dans les seigneurs simana on toya lo bakenzama boye to croyez et les sociaux merci na bino nyonso vous allez connecter na meilleur site na bino la voix céleste eska bonzambe ekitaka na loye mona malwa pe na misala bien aimé awa toza wapi tozali na Éthiopie côté Éthiopie et sikani kota mangai et sikani toye kozwa info et pas papa Max concernant liwa ya papa ya maman na biso Olangi osho oya uta kotika biso toza quelque part toujours na cadre ya fondation oye bengami partage ton pain toza na salon liboso salon de coiffure et sikani papa Max ala toujours na likanisi ya kosaisa bandeko bazangi ba o bazana pasi ba ofene ba o bazwa mbongo te donc maison partage ton pain au salon de coiffure ceux qui opposent na kin oye na kin ba coiffure très bien et pas papa Max Mbenga bien aimé dans les seigneurs bobo sana kosunga partage ton pain t'es bien aimé tellement que miskolo salé papa Max a légaté azo buna toujours na neni na kokansema enfant défend kosunga bandeko na o ke bazangi bazana ba o pito tozana papa Max shalom papa shalom ndekolanga Alvin Beya pe na pesi shalom le bela bananza bazolanda biso na site na biso oyo soko lingoza information à solo ozo makambo zole kamila ba chrétien na reste que na Kinshasa il y a une seule adresse bravo nandeko Alvin Beya un jeune garçon très courageux zélé na musala na Nzambe et nzamba pambola ya kanisa pona musala munozo sala pona expansion ya évangile ya nkolo Yesu Masia na sela moi oyo papa Max to uto sango ya mbawa na ba benga kinga na boto nazoi vraiment 20 faute yondo ya ko confirmer ya solo maman Olangi akufi papa bandeko bazola na biso de partout ba benga ki bandeko na biso na Londres na Suisse ba benga ki pona koyeba est-ce que maman Olangi akufi ya solo et likambo pe bazotuna to kokuna non papa maman Olangi akufi bandeko bazo comprendre akufi pe na nini nini memi maman Olangi na liwa maman Olangi akufi na nini toujours quand on a papa Max je crois qu'il a posé 2 questions à la fois. Merci de Calvin Beya. D'abord Nina Lobak Bible lobby l'homme n'est pas le maître de son souffle il n'a aucun pouvoir de les retenir obi malami to comprendre yango te amini nazo pema awati ça dit que pema oyo na kolo nango ayiko zwango à n'importe quel moment montre na lati oyo soki de Calvin pour zwango il faut senganga amo ko zala kuluna mais yo za kuluna te ngane na rozwa montre Alvin zwana pesio atani ngoza na montre a na yoko amo ke na zala kuluna mais yo ne faut zo pesange komia mais pona pe ma c'est pas le cas pe meza nzambe ko zango à n'importe quel moment muta ko sambisa zate voilà pourquoi nous devons nous préparer nous sommes de pèlerins sur cette terre des hommes bozui bomengo célébrité succès gloire
ezali éphémère. C'est vrai, maman Olangi a koufi, maman Olangi azali lisusu na bon moïté. Mais tozonga d'abord na liwa ya papa. Papa tito to kundaye na kanisi que tozaki même na aéroport. Jeune zoto ya papa Olangi et yaki et comme qui presque na 18h30 na aéroport ya Njili to koti kango na cité de Triomphe vendredi. Et tozalaki wana pona kolila papa puis samedi tokendaki kotika ye kuna na mpasa na commune Nsele na résidence familiale na bango 2 jours seulement. Maman Olangi a koufi. Mais pour na bato bel ba komona ngo lokola akufi ndenge nini ezandenge mais moi comme analyste chrétien na seba analyse oyo omoni papa Olangi na maman Olangi ba yirwa ba mapasa balingana ki mingi ba passer vie à Libala plus d'une quarantaine d'années ba 47 ans presque sur na ba 47 ans il y a vie à moi c'est na mobali o bazalaki bango mibale basali musana nzambe oyo monani na miso na bato à travers le monde. Et puis faut yeba que ministère na bango eza na 5 continents. Et puis ministère na bango ezali na plus de 200 pays à travers le monde. O imaginez grandeur ya musala oyo papa Olangi ezala maman Olangi basalaki na bomo ina bango. Et Dieu dans sa souveraineté a permis que papa Joseph Ezekiel Olangi akufa toti kokundaye pona bato balinganaki pona bato bazalaki lokola ba mapasa pona bato bazalaki moi c'est mobali bi bazalaki lokola ba compagnon de lutte dans le ministère. Je te dis ça c'est mes analyses, ça a été un grand choc pour la maman et surtout que matanga ngo pezalaki prolongé pendant zoto ya papa Joseph Ezekiel Olangi et ya na mboka na biso. Cela a pris du temps avec tout ce que nous avons connu comme débat, comme discussion. Pour nous, je me mets à la place de notre maman Toti Kabiso. Choc, passe dans mon thème. Alors je me dis, peut-être qu'elle n'a pas su supporter le choc. Kouana. Et voilà que juste après enterrement, même ce côté lui-même, les années européennes, en tout cas, ce terme na image les cas na TV, tout ce qu'on peut comme maman Olangi même na image. Ça c'est maintenant mes analyses. Je me dis peut-être que déjà, et pendant tout ce temps-là, sa santé ne jouissait pas d'une meilleure ambiance. Certainement qu'elle était souffrante, certainement qu'elle était malade, mais par stratégie, par diplomatie, par sagesse, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, annoncer dans le public et que non, la santé à maman, et Zala qui pensa, Kolongo notene tobanalingala, et voilà que Dieu, voilà que maintenant, Aoutukokufa. Voilà un peu ce que les gens doivent retenir dans l'Iwa Oyo. Une fois de plus, au nom, il y a site Nabiso Mounene Oyo, Voix Céleste en Dekonanga Alvin Beya, puis au nom, il y a un ministère chrétien, partage ton pain, te présenter ma condoléance na famille biologique et puis na église corps de Christ puisque batoloko la papa Olangi, batoka ba maman Olangi, bazaki ba patrimoine. Ils ont servi le monde. C'est vrai que bazabari na communauté na bango mais papa Olangi na maman Olangi au regard ya Moussa Munino basali, bazaki ba patrimoine, na reste que matanga oyo, ça ne concerne pas seulement bande quoi combat spirituel mais ali et loko église corps de Christ. On a première analyse. Deuxième analyse, peut-être que on pose une question mais quel avenir pour le ministère il y a combat spirituel. Ça c'est maintenant la plus grande question puisque baoba mi balé bakay ba pilier mi balé bakay bato yaki loko ba likonzi il y a un ministère où on a combat spirituel. Maintenant qu'ils sont partis, quel avenir? C'est là où je veux profiter de ton micro pour interpeller Bassin en Zambie au Bazol Nabiso à travers le monde. Il y a un problème sérieux dans le Canabiso. C'est-à-dire que la plupart des serviteurs de Dieu, je ne dis pas que non, cela a été le cas. Pour mais la plupart des serviteurs de Dieu, surtout à Kinshasa, la plupart des serviteurs de Dieu, surtout à Kinshasa, bazu ba église, bazu ba ministère lokola ba boutique, lokola ba ligablo et loko na ye. Okomona su bazana 4 kilt. Yem tater ba kilt wana nyonso. Su bazana 6 kilt. Yem tater nyonso kilt ya mardi. Pasteur atabakutu ba mtateaka.
quitte à jeudi, passer à Tabakutuba Mtateaka, dimanche, ils ont 3 kilts. C'est toujours aux Oumoyangon, aux Oubanga, qui est l'église d'Abisso à Kinshasa. Nous aurons un sérieux problème de succession. Pourquoi? Puisque la plupart, je dis bien, la plupart de nos églises à Kinshasa, les hommes de Dieu se sont accaparés. Se sont accaparés, c'est comme ça que lorsque le pasteur n'est pas là, le pasteur principal n'est pas là, c'est la débandade totale. Moi, bendana. Vous comprenez? Moi, je connais des églises à Kinshasa, de Calvin. Ceux qui pasteur à Londres, en voyage, ceux qui pasteur aux États-Unis, ceux qui pasteur à Nigeria, même pour nous ressembler en poule, on doit appeler le pasteur. C'est par respect, par élégance, que je ne voudrais pas ici citer le nom de ces églises. Il y a des églises à Kinshasa où lorsque le pasteur n'est pas là, par exemple, un déplacement, il faut pas bengayer, même s'il faut qu'on soit en poule l'église. Dis-moi un peu, mon frère. Ça, c'est quel genre de leadership nous avons dans nos églises? Quel genre de leadership où c'est toujours le pasteur lui-même, le pasteur principal, qui prêche dans tout le culte, dans toutes les réunions? Non, ce n'est pas normal. Voilà un peu ce que je puis dire. Je parlais dans papa maman langi et puis dans l'obéli maintenant quelques réalités. Autour monde na quatre d'église na biso, mais pour na papa et maman langi na kanisette ezali mon pépé moko. Je me mets maintenant à la place de ces enfants, de tous ces enfants spirituels, de tous ces enfants biologiques. Je me mets maintenant, ils sont inconsolables. Ils sont vraiment inconsolables. Juste après 2 jours qu'on a papa Joseph Ezekiel, nous apprenons que maman Langue Koufi, je vous dis ce n'est pas facile, mais Nzambe a consolé. Nzambe a fait sa bango kimia. Et puis pour na banana union, je me dis que papa na maman Langue atako ba Koufi, mais ba robosa na bangote. Et pour ça, je te dis, bazana 5 continents, plus de 200 églises à travers le monde qu'elle travaille. Bandeko batikali nzamba sunga bango. Ministère wane kufate. Ministère wana ya papa na maman Langue panzanate. Ministère wana batu ba continuer si possible ba sale susu ko leka oyo papa na maman Langue ba salaki na bomo na bango. Et puis 3e interpellation. Liwa papa na maman Langue, ça doit nous enseigner. Vous comprenez que ce que vous allez pour Mbongo Alvin, ce que vous allez pour Bozu Alvin, ce que vous allez pour la richesse, ce que vous allez pour Mituka, ce que vous allez pour la voyage, ce que vous allez pour Mbongo, papa na maman Langue ba kufate hein. Alvin pour la Mbongo, papa Langue ba kufate. Ce que vous allez pour Mbongo, maman Langue ba kufate. Ce que vous allez pour le Kumu. Tu sais le ministère de combat spirituel, c'est là où on coûte la plupart des ministres, il y a le gouvernement, on coûte la plupart des autorités. Il y a la police, il y a FARDC, bongo limité à cause de maté à papa et maman Langue. Mais regarde ce que la mort a fait. Qui peut résister devant la mort? Qui peut combattre la mort? Qui es-tu pour combattre la mort? La mort ne s'annonce pas. Elle vient au moment inattendu. Donc, les appels interpellation pour bakondia mboko bazo diriger biso. Liwe bangaka armeta, liwe bangaka ba garde corté, liwe bangaka papa oko lengisa nga lokola mutu. Mais oko lengisa liwate. Liwe ya papa na maman Langue était ya biso. Papa était abisso. Vous imaginez maman Langue Koufi, une combattante, une guerrière, soldat de Christ. Malgré tout ce que les gens peuvent dire de ces couples-là, mais je crois, dans ce reportage, mais beaucoup de gens se sont convertis. Dans ma tête, alors, mettez le batiki biso. Donc, vanité de vanité. Tout est vanité. Une génération s'en va, une autre vient, mais la terre s'ébrise à jamais. Rachetons le temps, les jours sont mauvais. Jean 16, Matthieu 16, 26, la Bible déclare, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Faisons beaucoup d'attention, nous sommes des pèlerins. Merci beaucoup, Papa Max. D'après ce que nous avons suivi dans Landi,
Nanzela ya molobeli na bango, il semble que depuis 23h de l'autre mardi, depuis 23h donc il y a lundi, elle ne se sentait pas, elle a piqué une crise, elle a piqué une crise et ce matin Dieu a permis que maman a koufa. Partage ton pain, papa. Bon, partage ton pain au moins nous tozali awa soko lingi après na kota na bureau hein. Otala mondamba biloko otozali na yango. Ça veut dire c'est un ministère oyo toujours ça là on est en bataille, on ne le fait pas pour avoir de l'argent. On le fait pas pour ça. D'ailleurs ngamoko musal nabino, je dépense beaucoup d'argent, d'énergie pour notre mikolo eza mikolo examen. Si vous avez que moi, je suis un reportage de mbongo ta. Je que biso dans le domaine église. Domaine église est domaine mbongo ezalakate. La plupart de nos pasteurs ba kabarate. Ça je le dis na micro. Si vous avez qui pona, ceux que vous avez ba pasteur mi bando kaba, moi je serai patron. Je n'ai rien à prouver à Kinshasa. Na musala munono sali plus d'une vingtaine d'années où je fais l'évangélisation par les médias. Ngaza mutu le fona na Paris, lobby Londres, lobby Belgique, naza mutu abomengo mais naza la nini. Je n'ai rien. Naza ne lokota puisque ma partenaire na biso ma kabarate. Il est vrai que c'est Dieu qui nous bénit, mais Dieu ne descendra pas. Dieu se sert toujours des hommes pour nous bénir. Attaque au bongo. Tozo koba kosela nzambe na koto na bureau otala mwa ndamba biloko toza nango oto sombi na mwa makoki na biso moko mais c'est tellement insignifiant que tokoka kokende ko pesa ngo sepa na bato tozo loba na nzela miko oyo. Partage ton pain, c'est un ministère oyo to sala pona ko sunga bato bazangi bato bakelela bato bazana ko zanga et en l'occurrence les orphelins ezana basi bakufela mibali bato bazo kelela na mboka na biso actuellement na Kinshasa la vie est devenue intenable, insupportable. Le manger pose problème, les transports posent problème, tout pose problème. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a béni. Pensez aux autres. Pensez, n'est-ce pas, à ceux qui souffrent. Pensez à ceux qui ont des problèmes. Et de cette façon-là, Dieu vous bénira. C'est l'essence même de notre ministère. Partage ton pain. Pendant que tu manges, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui manquent. Ouzane Bilamba. Pourquoi ne pouvez-vous pas penser aux autres? Voilà pourquoi de temps en temps, on remarque que c'est pour ce que tu m'as posé la question. Mais nous-mêmes, avec le petit moyen que Dieu nous donne, toujours continuer comme ça la mena kodinga comme les télévision au monde à moins d'amba biloko toza nango peto sengi les numéros est là. Merci Nalvino qui a toujours travaillé avec nous. Dieu vous a béni. Kanisa bandeko bazozanga Dieu papa je vis des gens soutenir des artistes, je vis des gens soutenir des joueurs, je vis des gens pour se yembe moi nzembo libanga à 100 000 $ à PC. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire de même à ceux qui souffrent, à ceux qui manquent, à ceux qui sont dans les hôpitaux? Net lobby na landi na Molière télévision. Moi na moko je crois à 7 ans. Oh muku akutu alingi bakata yango. Hein? Non. Na moni mwana moko 7 ans lobby muku wa da sala ki accident. Kolo mutuka kima kende et mwana wana mukuwa donc bako kate même likolo be baboti bazangi ba moyen et na profiter pe awa suba ndeko ba olanda biso bukanisa bana bongo il y a des gens qui souffrent à kufika pona ozanga novalgine muto moi depuis toba mso ba kindumba a volonté n'a été menzalele qui passe l'équipe et c'est ça la religion ne consiste pas seulement à mais la religion pure consiste à aider les orphelins, à aider le veuve, à aider le pauvre. Talaba moyen ozali nango. N'est-ce pas que Dieu vous a béni? Pensez aux autres et Dieu vous bénira. Ben numéro na biso yangwana. Nous sommes un ministère permanent. Tozelaka Noël, tozelaka Pâques, tozelaka n'importe quel moment. À chaque fois que nous avons des moyens, vous êtes à travers le monde. Soutenez ces ministères, partage ton pain, Dieu vous bénira. Merci beaucoup, Papa Max. Numéro vieux Max, il y a les frères Max numéro, il y a beaucoup de Zamalo la Romona Bino. Un grand merci na Philo Moko ya Motema Bivens de Homo depuis Londres, na pasteur Fez Amicia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, na
na frère papi kongenda motema masivi wa chin depuis kuna na Suisse tozoze album qui sera sobo ezobimaka minute na bino nyonso to bobenga biso mama Sylvie mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston pe mama mami mbunga motema papa Blaise mbunga na Suisse to komi na sura nzama lola amona bino lola hefuta bino papa to sukisi na shit ya matanga pona matanga na sepela kite na matanga ya papa Olangi c'est plus na mona ki bana ya mama ya papa Joseph Olangi na matanga eza na aéroport ti pendant 3 jours na mona ki plus bana ya papa na mama Olangi na l'église na ye bandimi na ye tout ça mais l'église sœur il n'y avait que quelques pasteurs que je ne vais pas citer de noms ici et ça normal était na mboka na biso Kinshasa moninga akufi mais c'est l'affaire de l'église corps de Christ. L'église de Christ doit se mobiliser. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Nous comprenons un phénomène où on est à Kinshasa. Au moment où soda na Christ moko akufi. Bamsou est style bangote, les affaires na bangote, l'indifférence envers moto akufi. Et nous comprenons quoi on est à nini na mboka na biso oyo. Tolingi mamo langa akufi. Ezali kambo combo spirituel bango mokote ezali kambo église corps de Christ basali na Nzambe bana na Nzambe to telema to se mobiliser na bandeko na biso pour que to kunda oya biso na ndenge longo bani et ce n'est pas non vous êtes à Kinshasa babengi ope leader ou bien mibenga ka leader moko na bino alali yo lali na ndaku na yo ozo boudele bembe nini to benga ni charisme même na muto akufi suna bina tanga ba kombo ba pasteur nga na yebi na matanga na ba koma disita des noms que vous connaissez na Kinshasa ata 10 bazala kita je veux pas citer des noms ici sinon na blesser ba mosusu mais les images sont là et ça la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent le lot papa na maman Olangi c'est fini hein mais nous allons que bien que l'engolobela mutakufite basali musala mais que tout ce que les gens peuvent dire mais Batouana basali musala ya munene na mboka na biso. J'ai vu des généraux qui ont donné leur vie au Seigneur à cause de Bango. J'ai vu des autorités politiques qui se sont convertis plutôt à cause de Bango. Des gens qui étaient des 20e bureaux, des 50e bureaux, des 150e bureaux. Mais ils ont abandonné cette vie-là pour s'accrocher à Dieu. Je crois que basali musala munene mais liwana Bango interpeller bisonyoso. Nous sommes de pèlerins. Nous sommes de pèlerins. Tala mbongo, tala bozu, tala considération, tala gloire, tala succès. Mais yango pekisi Nzambe ta sanini abenga bango. Merci beaucoup papa Max. Bonzambe na bonzambe lola. Ezo futa simananto ya banzama boy. To kwaye bye.